Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en. Une émission présentée par Doriane, Doriane la fille intelligente, et derrière la caméra là je vois Zander Mbunga. Et merci à vous fidèles internautes pour l'attention au Bopé Sakangai, de vous aura toujours attentive dans l'émission Nabino Parlons-en. De la toujours dans l'émission au toit à Kofingate, to finga rappel autorité te mettre solo la kabafe, où il est karanambo kanabiso, pour na kotalisa ba imboka, ba kondi amboka. Que tous en a droit, à ça là quelque chose pour n'imboka na biso et bonga et bandeko balandi le loto kosola mai belé vraiment matalimboka to ebi phénomène où eza kotungisa biso mikolo mikolo o ya coronavirus o ebomi monte vraiment tout le monde est secoué par rapport à coronavirus yangwana vraiment to kosola na bino et na Kinshasa Kinshasa peut toyebi que na RDC corona est particulièrement na Kinshasa ils a déjà et to ya ba o baza temps ils mata et na 30 to comme na 36 et puis to comme na 3 morts tout ça je crois comme quoi guérison tout quoi biki mais ils ont comme vraiment très dangereux. Pour vous signaler aussi dans le Lubumbashi, bakangi sur Kamako, ils ont un hôtel moko, ils ont mis en quarantaine, hôtel Pullman, il y a Lubumbashi, batiango mis en quarantaine parce que bakangi 2 cas, je crois ils ont déjà deux personnes au Bauta Kinshasa, bazala qui logé na hôtel wana et bakobimasu sur hôtel wana ils ont mis en quarantaine na batonyon so bazana kati parce que bayambi 2 cas il y a coronavirus donc ils sont komata ils ont pesa kobanga vraiment na kati na mboka na biso Congo parce que et soki na Kinshasa te mais comme iko tambola mingi et keti na Lubumbashi vraiment ça fait mal. Voilà pourquoi tozo senga na bino bandeko balandi toyeba toyebi ke bolandaka biso monde entier ba méthode de la prévention toyeba ko to salango pour na bien-être na biso. Nous aussi qui sommes au Congo, à Kinshasa, à Lubumbashi, partout na ville na mboka na biso Congo toto ça. Mais ce qui est mal na mboka na biso vraiment tozo ebate tozo senga na ba autorité après fléau parce que kotika éternellement te koleka. Pour les Africains, pour les Congolais, surtout les autorités, bana kozwa soin ya mboka na bango. Bana kozwa soin ya mboka na biso Congo. Et que ça la passe to komona ba ministre moko français wa lobaki moto moko te surtout ba dirigeant akoya maladie akende kuna na mikili ya poto ba autoriser angote pour dire quoi ba dirigeant africain bazara toujours Baké poto. Moi, na bangwa beli batindie na poto. Entre-temps, votre pays, la RD Congo, votre pays, na habité Bénin, votre pays, poso kokako bongisa yango comme il faut te. Bino bokenda ka mikili ya poto. Tonga midi poko mikili ya poto. Le lopé président moko ya Botswana, o nde total to habité si c'est vrai, bati épé mise en quarantaine, azui yango. Excusez, azui malade yango. Aza mise en quarantaine, on kende mikili ya poto ta. Au moment la dirigeant de Donald Trump a lobby mingi mabe pour na africain. A lobby mingi même Bill Gates pour na africain. Surtout ba dirigeants africains. Bon ça mingi libanda alors que notre pays, alors que vos pays, ils en a besoin na bino peuple on nzamba pesi bino, apesa bino esengeli bozwa soin na bango. Bozwa soin na bango tande ba komi ko finga bino ko kitisa bino parce que bozo salelo ko moi côté. Ndeto lobi na mboka na biso vraiment malonga ezate. Ndenge ba ninga misusu régie des eaux, SNEL gaz ba futeli bango misusu ba futi bango bambongo chez nous eza bongote. Eza bongote chacun pour soi Dieu pour tous. To ebite soki tozana ba kondiamboka. Malgré situation na to boite ba mesure président azui eza bien. Mais de plus en plus ils ont comme surtout de plus en plus ils ont comme ma naissance nine bato mingi pe ba vandi na ndako mais misusu pe bazo bima volonté à kovanda ndako ezali mais loka ko lié zate il faut bima kaka. Et puis mesure par rapport ya ba ndeko na biso e basala ka ba transport au moment que carburant za komata ba mopa ope ba kitisi pe ba bato ya versement te to pe ya versement za komata. Et puis ba roulage pe et comme chida na bango yo ka tracasserie comme makasi comme makasi
Congolais, Mungunia et Congolais. Noti kolanda ndeko moko, vraiment je vais chercher son nom na téléphone. Azapé, Azalaki pe ministre, je crois Azalara du sous-souté, Théophile Mbemba. Je crois exact Théophile Mbemba parce que déjà Koufa Naroluka Kombo Mutango, Diomindongala. Alobi par rapport à gouverneur de la ville. Alobi Azuba Makambo Asali on a loyenge. Parce que ils ont un article au Esengeli à l'un de l'article au Esengeli atteint article 21 qui 248 et tout il faut attendre pour Natal Sabino par rapport à un monde alors quel que soit mboka ils ont un mbutu mais Sengeli à chaque cause ça là et loko recours na constitution recours na o ekomama mais to moni na ba monde o asokeli bandeko ils ont mbutu Ezambutumbutu eza kitoko te donc na mboka na biso soki oza chef mutaza capable ya kosala pe oyo alingi mpona konuire e bandeko na biso pe bapolisier bazongo pe shida mpona konuire entre temps okomona bandeko wana ya bamoto bazorespecte bandeko ya mituka pe mingi bazorespecte me ngai naotaki kokutana na bandeko moko ya bapolisier oyo bandeko ya mituka barespecte misala na bango bamemi 3-3 na kati ya mutuka me bapolisier wana badiembeli na portail nayebi te so bakangi bango et population zoloba bino moko bato ya mibeko bino moko les agents de l'ordre mais beaucoup mikotia des ordres jusqu'à quand tokokutana makambo na mboka na biso ya Kinshasa mais ce qui est mal tout le monde balobi régie des lobby et qui arosala capable ya fournir maïté na temps o nyonso na période oyo entre temps na mboka mususu ba futeli baninga ba mai ba courant ba gaz ou alors nous na pays oyo et ça na bisika mususu ba mai komate ba na eau potable te donc par rapport ya kosokola maboko ba déjà exposé na danger. Mais ce qui est wana te régie des lobby azana azana matériel à malonga te pas machine des malonga te akozala capable te europe sa eau potable to komi wapi faut ba biso to lingi to kwanta photo sala poya pona ko éviter to komi wapi na mboka na biso to komi wapi biso toza batu te toza bibwele toza na valeur te peuple a na valeur te le président alobera toujours le peuple d'abord. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans les pays, les présidents font la mise. Et le gouvernement font la mise na sens nini boye bako sala bola na peuple na bino. Parce que peuple a souffrir. Tout le monde a bambo comme ça des bangola. Bande ko bati ba provision. Ba vandi na bandako. Corona ekoti. Mais biso c'est difficile. Batu mususu ba rotia batu mususu ba rotia te. Après wana ekomema nini na mboka. Et comme la biso nini na mboka na biso o ya Congo peut-être kulune ko ya makati o mona pe ba ndo côté la bato entre temps to tu ko landa pe balobi to tu ko talawa bazo suspecté ba confirmer parce que le docteur pas un ministre alobi asa ministre asa docteur avant à la ministre donc ba secret mususu esengeli a garder bazo suspecté que bande ko na biso ba ministre parce que ba hôtel ko examiner bango mingi pi bakangi bango na coronavirus mais moi pe lo ba maboye exacté ah bande ko na biso to ebité kuna pe ba pekisi no bo voyager soki pe bozui yango ya solo omonite ke za passe bozomona ke moto moindo intérêt na eza libanda mingi basomi pe banda ku libanda mingi balobi pe bien ezo ba ministre eza kanda nzambe et niati bango bon tota so ba kende ba poto encore ba pexi ba kende poto wana c'est bien pe maladie onde bandaki na poto soki bandaki en Afrique romona ba kondi bange ba tinda bana ba na poto biso batu ya pasi batu ya bozangi tongaki to souffrir na mboka oyo kokufa na mboka oyo congolais zala mutema malamu africain zala mutema malamu. Et Nikambo est commis pambate parce que balobi chaque après 100 ans de makamba boy komaka ba o basali ba recherche ba talisi biso 1970 1720 malade mort ya boy pe yakaki na forme mususu 1820
et si to comme la 2020 ba bloka bo ba catastrophe et yaka ndenge yebo ekotila nango ekoleka mais moko na moko o nzamba kotala ngula za l'envie à tirer les sons ya kozala après ya komi batela pourquoi nzamba permettre camarade mora bisinga beza pona ba PD to moni ki PD ndenge komi même na ba série ya bangolais ya baninga bazana ya Afrique du Sud to zota na ba série surtout série mondiale à cœur brisé ozo mona bazo tel sabiso na moi mobali na mobali bazo bala na même maman na yaza d'accord to ebi ke nzambe pa bomaki mokili na makambu oyo mais pas na biso comme normal yoka ba même les africains o makambo eza raté zo koma tozo normalité makambo toza mindele te mindele na ba propos bazolo ba discours bazolo ba l'homme noir oza ilo côté oza muta pasi wana Trump mutalobi to mesa na biso na pasi bango souffrance eza malade basala que fort pauvreté kima mais biso au contraire donc bande konanga ba combattant bande konangai ba diaspora au boza partout je crois que bozolanda pe ba discours ya batouana boye ba komi bongama ton pays a besoin de toi boya kopesa un pas na mboka na bino boya kosala quelque chose pour na mboka na bino parce que ba mboka o bozali eza bino te ata changer nationalité eza pays na yo te oza noir o kutika la noir o kokufa noir o ko changer na yo ata changer nationalité o ko changer pour le boko le roi Michael Jackson to moni pe suka na e esika akomaki donc tozo senga ande konyoso tozo senga na situation oyo to bosa na prière te parce que soki ba ministre bazuango parlement nyonso bazuango hey ezo kende na Lubumbashi kuna PDK mais ezape na bandeko mususu o bazaka na mboka Congo baza kondimate ke ezali baza kondimate ke maladi wana ezali pe eza koboma bato baza na bango kondimate voilà pourquoi pe ba mesure oyo il faut faire réveiller bango ba comprendre que ezali mais bazo nié kaka bandeko balandi partout dans le monde balobi mi batela ceux qui ont mi bateli eza le rôle épargner ngai épargner ndeko na yo et monoko o nzamba pesi biso eza quand même arme to continuer ko sensibiliser bandeko a média pour l'instant biso tozo tambola confinement nano esalami penza te tango koya makasi ata na ba WhatsApp sensibiliser de quoi média papa maman sensibiliser bana teya afin que tu comprennes que ils allaient réalité ba méthode de prévention ils a partout ba hôtel sabiso to kola maboka pour 20 minutes kolinga ko frotter zolote mon côté misute koyeba ko tukola maboka à chaque moment ko koti na porte simbata ningisa na coude soko simbi désinfecté ata téléphone on a simbi ata micro on a simbi j'espère que Zander a désinfecté quand parce que toujours salive tout ça ils ont contaminé donc mutu va se prendre à charge tout le monde en Italie commande bazo kufa tout le monde na Chine côte balobi mikolo tout ça va ba komi ko lutter contre yango moi changement toujours c'est un changement parce que bandela qui na Chine a accusé États-Unis tout on a besoin qu'il y ait solution pour que situation est comme et si là parce que les gens bazo kufa bazo continuer ko kufa balandi nga na bi ke bosala ka belé Natamba Bouabi Spirita, jeune entrepreneur, tu es toujours branché ce côté pour la Rolanda Oyo, émission Oyo, vraiment salam, Soukola Maboko, sensibiliser Bandeko, Valence Basuko. Salam sala, hein? Salam sala, yangandeko, nangarayo mingi wea linkoi, salam sala aux artistes, salam sala, lolenge et sengeli. Papa Eric Foutila yeba kosukola maboko mama Priscille Nsundu yeba kosukola maboko ba méthode de prévention total sabana pasteur James Mbabu pasteur Nabiso sensibiliser ezala na ndela ba enregistrement sensibiliser berger Mbabu to sala musala retintier Liliane Baboka yo zarana salon na baka toujours bazokota bazobima désinfecter salon na yo sokola maboko tango zo sala musala jonsi mwanga yo pe ozarana salon sala musala
hein? Mon sponsor, ceux qui n'a lobby n'a été à Kosilikan, de quoi l'andakanga mingi, encourage chakanga la ba crédit na makambo belé ba lobby Christian Business, Christian MK Business, ya yo yango yo vraiment continuer kolanda émission oyo, continuer et s'abonner massivement na chaîne abiso eza makambo TV, toujours senga bino pour s'abonner massivement, sans oublier parce que toujours qui na biso na suka vraiment émission on nga ko boka te mais nazo ko sensibiliser kaka balandi na ngai bayeba nako salela ba système na biso ya prévention bo salela yango ngana salela yango yo salela yango Gaël baba mabonda ni salela yango ndeko nanga musika na Turquie ndeko na ngara mingi vraiment ye azo sala mutala makasi ndeko azo continuer pe ko sensibiliser Junanteke le professeur motema Jessica et sa femme vraiment merci pour na mutala na yo, merci pour l'attention dans l'émission oh vraiment continuer ko sensibiliser mesdames et messieurs fidèles internautes, je sais que vous étiez nombreux, vous aurez toujours révélé pour na kolandanga vraiment. Quant à moi, je vous dis vraiment au revoir. Sans oublier, Nazo Katananga vraiment, mais Bazo Tinyalenga la régie, Zander, Zander. Un gros bisou derrière la caméra. Tokomina Suka. Au revoir et Tokutani Nambalasima. Merci.